Salut, bonjour, bonsoir, Nabalandino, surtout, il y a Magali Lomama, ML Bobby, moi c'est mon codi, femme de valeur, moi c'est qui toko, bazuapi, nana kokaï naïe, moi ça tonda. Oui, ils ont m'a sans à la poupette de la presse, oui, moi na kin. Et oui, naïe, ah non, mais la bino, toujours ba news, ba maramba bien, oyo, et zo les calés que ça s'est passé, ah, bino mo bobi, tout ça qui na sango ya mawaya, papa na biso des fois, ou à Koufaki, oui, le corner, zo bimato, na 4, il y a 50 containers, tu es le lobo, to bimisango, to ok, nango, soto longo, on a 4 50 containers, to ok, on a misé na 50 kuna prendre sa munene soto longo kuna toke na place des artistes na victoire oui bino moko boromona o ekoleka awa tozo solo la sola bino mo bomon déjà ba news aggrave koti kande na ebisa bino tozo ko bakara toza toujours na masala na matanga des photos sola na ba mama o bazaki proche na bango ba yebi mo ba makambo o ya koloba yango ndeza yango bonjour maman bonjour maman kombo to ko yeba comment na mari ala Firenze bon des fois agi copain nga avec copain nga tout ça ne disait de 82 à 99 à 89 to banana des fois avec na grand zaiko to banana grand zaiko avec le grand zaiko te que Shock Stars tant que Shock Stars si ne pas musique Shock Stars après te ko kabone ba yeba to kabone te mais ba voyage kaka après tout akina Kenya ko tinda sous message o marina za na Kenya boto kuta za tinda biloko nazo teka nazo regretter pour na Kishasa biloba loba pour na nini pour lui ko ba vie mutu eloko yebite des fois za PDT naza ba témoin ba photo to kana to za ina des fois Adolphe Dominguez ayebi Montana ayebi Kabose ayebi ozo comprendre eza pasi eza pasi lelo des fois bozo critiquer tana bijozo ba 216 millions ata des fois tiki ba Sheraton eza ya muteza famille na ye na to senga bino botika ko loba ça fait mal bito mso miteme blessé donc miteme zoki na nyoso ozo sala on loba n'importe quoi muta kufi ya nzela biso nyoso likweza passage obligé à mutu nyoso botika ko loba bozo loba trop des fois ki PDT des fois ki PDT eza pasi eza mawa. En tout cas, vraiment, des fois, il faut que jour na liboso ko bima yango. Donc nakia ko lemba nazo kokate, des fois azaki wana malgré ça vedette azala beauté, aki mo bula ba cité. Toi ça na moi si mo vivre na moi si wana. Ngana kota des fois on a zulema. Taba kabana zulema to kominanga. Mais lo bazolo balo donc eza mawe eza pasi. Ça va le trop pasi nem de lobisa biso. Tant on forcer vie aux autres te muninga zui, allez comme ko n'importe quoi eza pasi. Des fois aza PDT. Oui, merci maman, vraiment. La CP, oui, bah, centre civil, binomoro, boyo, kindenge, balobek, oh, des fois, aza PD, maman, le loi confirmé, bisobike, des fois, oh, azaki, aza PDT. Et maman, denge, bobande, ko vous ne posez moi, qui sent. T'es, ngana, moi, qui ça, tout côté, un concert, n'a qui, moi, si on a Hollande de la musique, il y a trop, donc, côté, un grand zaïko. Tant que chèque, dans, où kende, il y a, les mamans, simba, qui, ni, grand zaïko, wawa. So tant des fois que je poster mtama bewana yene mtaloba ke loko wana ndeko Kishasa mo des fois za PDT je pose à qui danser tengana ki danser na caméra mouvement kana ko ndaka mouvement na ki danser té mais papa biso des fois beauté des fois tant de bani na ye pour to zala ki soto uti concert to na carte blanche to vandi tongo etan des fois biso mari na mwana nga moko na poto za na leki na nganto papa des fois ayeba ki ngai ndeko des fois mère anto ayebinga Chirac ayebinga alors ils sont capables des fois ils sont dans moi ne moko na poto ngana mona ete me yimonda yebisanga azana moi ne moko na poto bafana ndeko na nto ya tika mokili ya passe ya mawa tala ka Kishasa nso moto loba yezate ezaka Kishasa. Ok maman merci na sepeli vraiment oui balandino kande na esebino tozoko bakaka toujours tozaka na kati ya cinquantenaire tozoko baka toujours bino mo boromona bokoyoka ba makambuta le tozu verso ke bobi défendre nda zaki na moi ni moko mais batu balobaka o abota te o azaki na moi cité mais to moni lelo moi si yo awa abimeli biso tozoko bakaka merci. Mama Africa, Mama Clémentine. Oh, Mama Clémentine.
surtout ya coach Magali Loma Makande na ebisa bino to beto tambola to sola na batu bino moko boyebi to zaki déjà na cinquantenaire to longwe na morgue na ngongo to déjà na misé bino moko bomo na mena kati ya cinquantenaire to monde déjà négligence to monde ba musicien bazate do ba musicien na biso bazate ba mona ni kutu te to zeli bango do ba mona ni te à part kato ya ke mona Félix Wazie quoi donc on peut ba sali to regretter nango yongo to zasu na kati ya musée totala oyo nini eko se passer awa bino moko boko mona vraiment bolanda toujours to solo la na bato ebele awa bino moko boko mona to zula bino déjà ba image na bino obo bande ko luka obo zo ya to zula bino donc bon s'abonner vraiment na chaîne obo bi chaîne eza chaîne rotala bobi maramba bien za esika la poupette d'après ça va ba maramba bien maramba kitoko eza vraiment bon s'abonner ta et même ya bino ba news ba makamba bien vraiment ya bien to ça déjà ana kata musée to bike to zula bino ba image tout ya vrai obo mona o nyonso ça ma yango to la sabino donc bon s'abonner penda na chaîne o belé bolanda oni ezoleka lona matanga défaut mais quand na ebisu do to regretter pour ba musicien na biso ba monanité do ba monani kututé to finga kuté msu ba comédien to be ba comédien ba laksa bolingo mais l'autre na ba 50 to monani ba monanité na morgue ba monanité bino mo bozo mona bozo landa peto za ada na kata musée bino bo mona bota ba erni o bango ba yeto uti da 50 to za awa merci bolanda na ba sapera ko concentré to uti ko concentré to yepona mama papa na biso de fois jene to kufa po toto zalane kala mingi te auto beta demo na kata matadi soto yoki ka sango mbala moko papa na biso tanga zo ko to pa kufi te mona kite toko zanga te po biso bana le part de la SAP ko concentré le vision de la SAP to yango to mona fito zala koto po tala ka papa kufi donc ne to za boye nouvelle vision ko concentré ezaka matadi kaka te eza boma Kishasa boma Mwanda Kasangulu quoi netinga za élément na fana na quoi na village quoi neza paradis personne mona masango e utaka yana na Kishasa kote e utaka na mboka na quoi personne mona ko bita be mona ba remorque utaka na mboka na quoi donc on a vraiment une nouvelle vision concentrée de la SAP yango to mona ko papa uto za na biso atiki biso jamais to ko zanga auto na concentrée de la SAP tani to lati ko lata biso kitoko mama neto abo to tele makasi ka biso sa père siko to za inia avec biso vraiment mawana socio na za biso vraiment to na biso biso to yebaka moni na vie ba lui faut savoir vivre ce savoir vivre les athées et ça mabe donc yango na lobi ndeko nanga moi merci yaya biso do uti musika toza délégué na gouvernement ya Congo Central na ba journaliste na biso comme ya Francis Ben et RTNC ba Congo mais ba oyo ya awa tutu ba monanité donc biso to ndio comme na sa 4 tito panzani yango to kamo na salle ba monanité biso bi yango problème to ndenge ni eza bien te bakimaki ni po bayebi totambola na conteneur ya bilamba biso za bana ba marin ande ba monanité vie wana yaki te ye premier mutu na buki nano na groupe wana so yebi ba yaki te na buki deuxième troisième na buki ba kinwa tout o ba se manifester na salle wana eza mabe mingi biso za ba marin to ye to lela na bilamba po to te makasi na kati ba weston en étage donc to za vraiment makasi o za ba mabende a des fois ba zo ka muke ya Dior venir ni ya papa oyo ndengo vanda ne oyo simbi ezo marqué na ngo ezo do bakati non notre frère il était vraiment très bien on fana po akufa a uti na biso una pendant un mois ba Francis les grands journalistes internationaux à Congo Central RTNC ba uti na vie kotambola na vie maka donc na kati utu yati ko compléter ba makamwa nyoso pesa ya Francis a compléter na ya Francis bonjour madame ya Francis na yambi ya tomonyo la moyo pe okiti na kati ya kine o ba nako loba général de FAO c'est quelqu'un que j'ai connu depuis un bout de temps. J'étais son attaché de presse à Travarana et d'ailleurs c'était prévu tous Alana et Bisiga là. Malheureusement moi j'avais autre chose, entreprise Alinga Tena Bimalibanda, fallait tout qu'il y ait ensemble. J'ai eu à travailler avec lui depuis 2014. Banda Zana Kenya, tout travail par internet, par téléphone, par correspondance. RP à Zongimboka, je crois que j'étais parmi le journaliste à Salane émission à Liboso et à Zongimboka. Puisque j'étais son attaché de presse, on a eu beaucoup de temps partagé. Tout ça qui n'a agenda Moulaï pour 2022. Il fallait tout banda Lufu na Congo central, tout na Tanzanie, tout Zongi Kenya, tout Angola, et puis il fallait tout que Nesusu Bisiga qui fait na Cameroun selon le calendrier tout ça na 2022. Mais vous savez, le général des FAO, je vais vous dire une chose, tout ça qui tente de vendre même type à 4 h du matin pour développer. Nayebi banane balingakaye
parmi les musiciens Nabiso, là je ne peux pas vous cacher. Moi j'étais toujours témoin, Pembe Naye, na mon rappel Naye, Nenga Yaba, O Ayamba, Kanaba Boya Yamba. Alinga Karankinte. Il n'aimait pas avoir de problème avec ma collègue artiste. Bon, je ne sais pas, bon, en tout cas, Azagi n'a problème na Morona Moutouté, Batouba Lukaga n'a pas problème, mais à éviter Rango. Je sais, un grand artiste, je suis dans la chambre, j'étais à Rotana Hotel, Babengiye. Abengiye, na Monica a fait un ballon de téléphone à bois qui n'embête. Na tourné, oh, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, je na lingarae ko soana et puis na ebite abengela ngaka nini a contrôler la vie nanga soki na kebo abenganga banana ba Kenya tout ça alingaka déstabiliser carrière nanga yekuta kotisa mabebe na move nanga ya on éviter nanga na ndenga propre on attend na kombo na été moi surtout pesi ba détail oyeba na meti na mogote ba polémique dans sens té via zaki vraiment na problème na mututé ba collègue artiste vraiment na tout na remba les belé eza la bateau ba ya simabi oh Francis mais bateau ba simabi sur photo fond la ba mitema to la ça nzela même na Kenya on a vu que Kenya on a pesa copie à Kenya c'est Weranson abetana ni solo Weranson da fongola nani ndefa nzela Kenya a pesa marché à Kenya puis adopter na ndenge sala que ndenge akoma lelo que avant na Kenya wana tout ndenge akozonga mboka donc c'est quelqu'un alinga qui polémique était alinga qui ba mabe mingi te talaka mudumba akota même balo yenge ya et pas na ezalaka te boîte de nuit so akota une fois producteur mutamema na boîte de nuit basa la cop ka ma production mais ye moko boyo mona vient na lo yenge azalaka kutu to mone ba place wana te avant na chambre soko moni libanda bimika lo ba loko moko bimise libanda il peut rester même pendant une semaine avant na neka na chambre tout ça se traite surtout ya zaramingi na réseaux sociaux. Donc moi je regrette ba grand artiste ya mboka na biso toko tanga ba komba wate et bembe matanga lokolo ya mutuboye icône soki na ba Afrique bazo sala ba festival et pourquoi pas biso moko. Hier j'étais na salle, moi je m'attendais que na ya okuta pena que festival monene ko sala mapona ndeko na biso de phare mais na monika ka collègue na ye Bozi Bozi et puis moi on a bossé si manango groupe na Mati Orphelin ba Betty Montana et je regrette et puis ce que le wanate ce qui toke pas na bango aza mwana kisantu ba Kongo nyose ba yokanga na bon na ndenga mabete za polémique té ko ba ye ba artiste ba journaliste ya Congo central culturel et puis ba sapeur ba quelques artistes aussi musiciens ba ye mais nazo regretter ba notable ya Congo central tous en a député, tous en a sénateur. Moi je croyais que l'opinion en tout cas na la qualité, nan kuna la qualité. Na tala na sala attaque au notablement qu'on a yebi à Congo central, aye na matanga wana ti. Mais bazali ki batole boso bazole la toke no kunda na kisantu. En tout cas na moneka Adolphe, tous a mingi na Adolphe butu mobimba, pour wana za pire petit avier, na vi que tous a mingi na même na ndako na vie tout ça, mamba forme ya ko coura ba forme mamba belé pas vie. Adolphe ndé tous a ni mingi on a monaki na ba Montana et puis ba Kabosé et Boziana à Paris en tout cas na moni vraiment peut-être na je ne me trompe pas mais on a monaki vraiment bango kaka.
je vais demander aux autorités, les gens qui nous dirigent, son Excellence, Président de la République, son Excellence, Premier ministre, essayez de voir comment les artistes, vos artistes, qui commencent à partir à l'étranger. Parce que en Europe aujourd'hui, vraiment, essayez un peu de voir. Ce n'est pas tous les jours qu'on vient à votre porte qui m'avait enterré nos artistes. Pendant qu'on a des millions dans votre caisse, essayez un peu de voir, de honorer nos droits. Je pense que j'ai tout dit. Merci. Merci à tous ces gens. Nous appelons son Excellence, Madame le ministre de et la diligence qui a porté Catherine pour son oraison funèbre, son discours. Dans un instant, nous allons laisser le Premier ministre partir. Et il y a un petit mot. Merci à tous et à toutes. Ma maman, parce que je lui avais dit qu'elle n'a pas la maman. Et depuis ces jours-là, vraiment, je les prenais autrement. Maman, maman, tout.
merci na bala ya coach Magali lo mama bobi mwasa lokumu mwasa pembe bazui wapi na kokai na yaleki azate mwasi kitoko bazui wapi weekend na ebisa ebino tozaki na kati ya cinquantenaire tozaki na kati pesu ya musée to yaki kolela ebembe ya papa na biso des fois déjà eke na cimetière ya Nécropole. Merci beau s'abonner massivement na chaîne na bino ya coach Magali lo mama bobi chaîne na ndé makambo za likona ngo maramba bezata esika la poupette de apprécier par Vandi Madi sans ça borozwanga trop boromona ba vidéo bobi mikolo na zana bino na yasire bino ba maramba bien na leli bino ya trop mais et puis biso passe bino mo bomoni ba musicien na biso o ba saleza quoi sabotage na cinquantenaire na morgue ba monanité na ba misé ba ko ma retard de sali bien te ba laxi bolingote ba bien to lobaka ya mabepe o esami to lobaka ozomo ba ko sa o ba salite ba misu ba ye ba vandité ba kemba la morodo et sali penda bien te donc ba murmurer ba lobby fort ba ngo baza ben gra ba musicien arto ba sali donc to sepelté ba négliger corps et artiste biso munene papa des fois donc to sepelté na cirque bino moro bo moni malgré moni ba ye et ba ye na retard parce que batu ba lobaki de batinde ba bureau na bango ba porte parole na bango awa o ba benga bango merci na kolo yesu o batelinga na bino merci na la patrona Laura Lubele merci na ba femme nyonso femme de valeur ba femme ya poto ba mibala poto ba nyonso poto bo s'abonner massivement na coach Magali lo mama ba bien moi ça le coup chaîne moro ya kilelo mais ba news ba maramba bien ba grosse bisous na bino tokutani à la prochaine.